ngai mama Rebecca Mbanza Kisola eloko meminga awa kotala ba image o papa Jean-Marie papa moko ya ngai o encadre ngai na kati ya fondation na biso alakisa nga ba image wana esalaki nga pasi na motema na lobi na koki ko digérer yango te fona ya ko partager pasi wana na bandeko bazo souffrir yango ndo moni na yena mwanda ba biloko o na yena ngo awa na kati ya fondation Maluwa pona ko ya ko lakisa bino mwa muke o nga na zanango na yango nazo senga epa mama na biso Maman Denise Nyakero atala situation oyo bandeko bazindi bandeko bazo souffrir donc maman oyo mesana ko kaba maman motema malamu atika biso te asunga bandeko bazana pasi nzamba ko pambola lisusu koleka yango na pesi merci na fondation Maluwa ndebo ya bibiso nangai na papa Jean-Marie vraiment na pesi bino merci mais na ebike e ozambala ya sukate na koya lisusu et nazo faire passer message pe na bandeko o bazana ngo ate ya mukie baya pe baleka na fondation Maluwa baya ko partager na ba oyo bazangi lokola ngai merci beaucoup Marie yo bomoni par rapport aye kotika pe na osenga na bandeko nyonso ya poto bisika boza Didier Nzongo Mamisa Mokomene batu nyonso le faiseur de Jika na Canada mbo Mokomene FMTV Fondation Maluwa Saint-Christophe 14-29 ezana besoin biloko na bino mama yeyo azaye kotika ba biloko na retourner belete ka mutuna ka moko par rapport à indusa mama asa yambiyo na motema ko fongwama plaisir nini ozana ngoto liloba nyoko ka koloba na ba oyo bazondi mate par rapport que non netika ate kokoma neti kokoma gate vraiment na sepeli na fondation Maluwa bayambi ngai na potiti na entrepôt na moni babiloko yango na yako senga na bandeko vraiment oyo azana motema kosunga boya na fondation Maluwa boya to sunga bandeko bazo souffrir bazana pasi bandeko bazindaki na mona ki ba image esala nga motema pasi na bina kokai kotika bongo te funga mona ya nde na ye na moni na bengi pe bino bandeko bo bazana motema ya kosunga mama ya biso mama Denise Nyakero pardon mama oya kabaka na sengi na yo mama otala likambo oyo yaka na yo moko na fondation Maluwa yako visiter na okomona ke biso bana na yo tozo kosate merci beaucoup Lina Movarono to ana besoin na yo lisungi na yo na kati ya fondation Maluwa ba sinistre bana posta na yo ba biloko na yo na ebiki wa mama moko lo bagate mais baction ebele Info Live plus 243 810 399 552